Bonjour, bonjour, bonjour Bandeko, bonjour na bino nyonso partout bozwami na tongwa lelo. Ndenge tomoni na photo eza monsieur Eric Zemmour. En tout cas, tolobaki na chaîne na biso tokolobelaka nyonso. Pourquoi ye lelo? Lelo tongi tolobela ye po bamboka oyo tovandi. En tout cas, moto oyo aza ko se présenter na minute oyo lokola neti mwa démon moko boye liboso na biso. Lokola mwa ndoki moko boye ya bavi na biso. Pourquoi na lobengi yango bongo? Parce que bavi na biso eza na bamboka oyo, bavi ya bana na biso eza na bamboka oyo, bana babotami awa, batangi awa, bakoli awa, me bokomona mutu moko atelemi po ye aya lokola ko contrer, lokola ko rendre plus difficile vie na biso na bamboka oyo. Alors yango lelo tolobaki tosola muke sur ce monsieur Eric Zemmour oyo aza ko se présenter comme futur candidat à l'élection présidentielle oyo ekosalama na mois d'avril na France. Alors Eric Zemmour aza homme journaliste, écrivain, homme politique, penseur, batitre belé belé est allié. Et aza présenté comme une personne ya extrême droite. Extrême droite toyebi kunande ba place ba classe akaba Jean-Marie Le Pen, ba Marine Le Pen, ba mouvement ananios. Donc déjà na ba combo anakaka to comprendre déjà de quoi il s'agit. Extrême droite eza courant, il y a des pensées politiques ou etiaka plus en avant les nationalismes. Mais nationalisme na bango na ndenge ya mabe. Nationalisme na bango extrême. Nationalisme moko donc oh penze pusaka mutu kutu na mabe. Po nationalisme ezalaka mu sentiment wana mutu nyonso fo azalaka nango ya mboka na ye kolinga mboka na yo. Mais bango siko extrême de façon que ko ignorer, ko minimiser ba étranger, ba religion na bango, ba culture na bango, ko tika kaka place na donc comme une domination quoi. Donc le nationalisme na bango ezaka plus comme une domination, bango nde faut ba dominer. Alors yemoko Eric Zemmour ango aza enfant des immigrés. Bango moko ba parents na ye baza ba algérien. Mais malheureusement, c'est un algérien oyo azotelemela bandeko na ye pe ba étranger zakara ba africain te ba arabe ba africain te en général to pe ba rome ba asiatique ba américain non eza babikolo wana nyonso réuni bango bazo former ba africain eza kaka te biso batu ba immigration ezomona ezotala kaka biso ba africain te mais ezotala ba pays nyonso pona ba asiatique pe baza na Europe, ba américain pe baza na Europe, ba européen pe mususu pe baza na Europe. Donc pour dire que mais yesko tozomona c'est comme si il se considère comme si il est le vrai français quoi, un vrai gaulois. Donc il est comme si donc il est oh pena Noël Tchania lobaki des pères et des mères, il est pena se considérer comme de pères et de mères, or que nous savons tous c'est faux. Il est moro pas fruit il y a immigration mais azo telemela bandeko na ye pona ye alobi soki akomi président kaka na première semaine na ya président à quoi arrêter immigration donc ba étranger ba immigré ba kota lisusu na France te avant été donc ceux qui élection l'équipe en avril avant été déjà yé a ko limiter droit ya asile a ko exiger ba demande ya ba asile et comme a salama à partir ya ba consulat ya ba pays oyo ovandi donc net na RDC soko vandaka na Congo olingo ya ko bwaka ngunda na France banda ko sala na ngunda na yo à partir ya ambassade ya France na RDC. Donc idée na eza bongo par exemple muto monaka période oyo pasteur Ekofo batindaka ye na États-Unis tango asalaki makambo oyo elekaka na bato a PPRD tango alobaki que l'état n'existe pas et pasteur Ekofo Monisco ekimisaki bakenda ko bomba ye na ambassade des États-Unis. Donc ngunda ebandelaki déjà à partir à territoire donc bango balingi bongo donc pona ye Eric Zemmour ngunda fe bandaka à partir ya tango zana nukuna au bandeli yango kuna. Et puis alobi ako supprimer droit ya ba regroupement familial. Donc oyeki obwaki ngunda ba pesi o mukande comme obengisa mwasi bana ali alobi ako supprimer yango. Et puis alobi
ba étudiants étrangers au ba kotanga na France yé a durcir ba loi de façon que donc pas n'importe qui aya kotanga na France pe ba o ba koya kotanga na France condition que la moko soki classe sili okita o mata retourne mboka na yo et alobi lisusu akolakisa pe na batu keza ba association nde mutu pusaka ba immigré ba ya ebele na France. Kaka yesu soit continuer alobi pona o eza droit du sol ako supprimer ango de façon que pour droit de sol nde mutezo pesa bana possibilité mwana étranger o abotami na France mwana ya un Camerounais, un Congolais, un Ghanéen, un Algérien, Marocain ngunda aboti mwana ne na France droit o epesaka mwana ezopesa mwana droit wana azwa nationalité française à ses 18 ans. Donc alobi yesoki akomi président loi wana du sol droit du sol ako supprimer yango nde toyebi ezaka na droit du sol na droit de sang. Donc bana osko bazwaka nationalité pas parce que papa na maman baza ba français mais parce que na botami na territoire wana ndenge zaka na États-Unis soko botami na sol américain tu es d'office américain. Donc na France soko ezaka mwana fa koma na 18 ans nde aza na droit na pesoki avandaki pendant bambule belé na France. Alors sikoyo alobi lisusu ako renvoyer ba clandestin ako durcir ba condition ya naturalisation. Donc yo muto boaka ngunda yo muto vivaka na France soko lingo comme français donc ye ako durcir ba loi ye moko ayebi soka ko bakisa nini soka ko longola nini to yebite soka ko linga muto avant la nationalité il faut o mela dictionnaire française la rousse nyonso na mutu na yebite comme osa la récitation na yebite soki ako durcir ango na ndenge nini alobi ako expulser ba prisonniers étrangers ako déchoir ba nationalité na ba o nyonso baza ba bandi ba kanga bango ba délinquant ako botola bango nationalité française alobi pe ako expulser ba étrangers nyonso chômeurs. Donc à partir à 6 mois na territoire français soko za na musala te ba bengani yo donc wana kutu équipé kaka ba africain te ba asiatique te ba américain te wana etali na ba européen o portugais o yaka osala na France après 6 mois ozu musala te ba bengani okei donc wana susu ye kaka alobi ako sala su nini abakisaki alobi ye ako zela place moko na monaki oui âge pe ya okende na retraite alobaki kuna pas ko toucher donc ye non, il se considère comme le plus français de tous. Donc, il doit Macron, donc il doit Colombo, donc il doit donc le plus français, quoi. N'habite s'il a un problème dans sa tête, c'est comme si lui-même, il souffre dans sa tête. Donc, il souffre. C'est un malade, ce monsieur. C'est vraiment malade. Et à lobby, donc, loi, il faut adurcir en gros pour français, comme. Donc, ye amimonaka tobosani te toyebi lisusu toza ko se rappeler na discussion ye na afia asatu basalaka na nini na plateau ya télévision place wapi alobaki na afia tu kombo wana kutozo porter za français te donc ye na ba kombo alobi akolandela bana oyo baobotama na France bakoki jamais ko porter ba nom africain ba prénom africain exemple nde tomona na bandeko na biso nigérian bazara na ba pronom na bango Chukuma, Chukudi, nini, Emeka, ou bien biso na ba Congo nde toza topesa bana biso ba kombo ba Plamedi, ba Glody, ba Exaucé, ba nini. Non, il y a lingi ba prénom français, Eric, Patrick, Jacques, Jean-Pierre, donc ba prénom wana nde bana fo ba koma na ba Emma, ba Léa, ba lo mo ba bongo, il y a lingi bongo. Alobi plus question, il y a ba loi wana et puis ayesusu ko bakis plus grave encore na sima na em kolana tanga osala discours na e ande toy botali na réseaux sociaux ba garçon moko boye David Tanguy kombo nezo tanga mamingi un noir un Camerounais telemaki na sima wana yo mutu azo telemela bandeko na yo mutu abongo ndo za ko appuyer
donc kaka ba étranger mutu ba compliquer ka ba étranger na yeba te pourquoi tozaka na problème wana, pourquoi to agisaka bongo place ba oboma ndeko na yo yoza wana, place ba o comploter contre bandeko na yo oza wana, pe batango ba o comploter contre bandeko na bino kaka bino moko nde bo o comploter contre bandeko na bino po soki nga na omona ngo très ridicule ezala ta ba français ezala ta Marine Le Pen muta sala na ta ba discours a bongo ça passe un peu, mais un étranger oyo azotenir ba discours a boye donc bango nyonso même sac ba Eric Zemmour ba Tanguy David mususu wana Stella mwana mwasi wana Nangba soki Nangba donc bango nyonso nzungu moko donc ba complexé na ebite soki bazaka na complexe ya loposo mondele na ebite soki bayokaka pasi na motema nde babotamaka mindele te donc batu moko baza na problème ba immigré apport ya ba immigré na bamboka oyo apport ya ba étranger na ba Europe oyo eza makasi so ekuto zonga na ba histoire ba première guerre mondiale ba deuxième guerre mondiale ba anciens combattants ba bunda baya ko bunda wana kutu to zonga penda musika na histoire to komona apport ya ba combattant na biso na Congo toza na place des anciens combattants ba koko na biso pe ba bunda ba guerre o la seconde guerre mondiale ba algérien ba bunda ba marocain ba bunda ba camerounais ba sénégalais ba bikolonio so bayaka ko tia maboko pona ko ba ivoirien bayaka ko bunda pote France ezala France o ezalelo kuna kutu to kota te mais totala na vie sociale ya lelo mis batu ba to komba balabala banani ba to sala na ba hôtel banani ba restaurant na ba usine ya ba fabrication na ba Carrefour na ba supermarché na ba bisika wana nyonso misala wana banani nde butu basimbi yango soki be étranger te ça contribue na économie ba étranger bazo contribuer makasi na économie française hein apport ya ba étranger na mboka oyo na ba mboka oyo to vandi la France, Belgique, Allemagne, Angleterre, Danemark partout ba étranger bazo contribuer makasi na économie pour ce ba tikela na ba homme de vieillard banani baza ko travailler kuna soko lobo sala recensement au compter nombre d'étrangers au baza na ba maison de vieillard bazo sala ba leki ba kolombo kana ebele apport ya bato wana nyonso bazo sala bazo futa ba impôt ale mutu abongo azui mukanda na ye azo sala azo futa ba impôt et comme pona regroupement familial na ye bo compliqué ye bo bandi ko tia ba loi ebele pona ko oh non bo été sala mais c'est quoi ça à la fin? Donc c'est un monsieur un peu naïbité. En tout cas, ba maman, ba papa, oh nyonso aza na pouvoir ya kosala quelque chose. Mukolo ya vote en tout cas. Donc il faut voter kutu yete. Donc à sentir penza que batu ba lingi na bango yete, batu ba prêter discours na e attention te, pe ba ko pesa yango place te. Ndenge Jean-Marie Le Pen a subisa kango face à Nicolas Sarkozy, hein, je pense. C'était qui face à qui comme ça? Oyo Jean-Marie Le Pen à Perdaka. Donc c'est un peu ça. Donc à sentir vraiment que batu balingi na bango yete, batu batsepeli na bango na yete a kolekate. C'était Jacques Chirac, je me souviens plus. Netelmeleki. Et à sentir penza que batu basali bloc, bako voter na bango ba extrême droite te. Tout ce qui est Éric Zemmour, tout ce qui est Marine Le Pen, tout ce qui est Jean-Marie Le Pen et consort, bango nyonso wana, en tout cas, ba sentir vraiment que batu bako voter bangote. Bana na biso déjà ba komi na âge à voter, peut-être bako iko za l'influencer na ba beau discours, peut-être moi nazo comprendre na ba réalité mususu te, talaka moi na botamine awa peut-être ba réalité mususu ya Afrique a ebité Afrique koma bongo ndenge nini et pourtant to yebi makambu ndenge koma ke Afrique to koma dépendant plus de l'extérieur donc bana ebi na ba réalité na mususu te alors akoki kozala tenter akene ko soutenir un monsieur comme Éric Zemmour. En tout cas papa maman même nanda ku sensibiliser bana Éric Zemmour te, Marine Le Pen te, batu wana te soki mwana kokende ko voter a voter ba oyo bazana quand ils ko défendre ben intérêt na bango be étranger po bana biso to obota la bamboko lobie ko senga fo ba sala lobie ko senga fo ba kende liboso mais soki déjà ba loi ya boye eza déjà ko
ezo baolinga ya comme en place eza ke po bana na biso lobi bazala banani bakoko na biso lobi na bamboka oyo bazala banani bazala ka bangamba. Nous disons non. Donc papa maman sensibiliser mwana na osoka kokene ko voter à voter extrême droite T, à voter extrême droite T. Nationalisme oui, mais nationalisme extrême nous disons non. En tout cas pour mboka na biso ya Afrique so etotika yango poto ya kosenga bangunda koto tala lokwa pays o eliaka France CFA. France CFA est totalement contrôlé par le français. Tala soko botala ba merde eza na Afrique soko zwi kaka Afrique ndenge ezali continent na biso soko zwi yango comparé ba pays o ezaka colonisé par les Anglais. Au comparé yango na ba pays o ezaki colonisé na ba français au komona ke merde eza plus na ba pays colonisé par le français. Soko tali Ghana, Nigeria, Zimbabwe, Namibie, Afrique du Sud, quel pays anglophone encore? Ba pays Éthiopie, non, de pays anglophones, oui, Éthiopie c'est anglophone. Aujourd'hui, Kenya, donc Rwanda, Rwanda non, Rwanda est francophone, bah comme anglophone de siko, pour bah mona ina bango France est quoi apporter bango l'autre côté, en tout cas Rwanda de ce côté-là, en tout cas bravo, ngana ko lo bana bango bravo, pour ça fait 20 ans Rwanda mona kike, oh avec la France bah on gagné na bango l'autre côté, avec le français bah on gagné l'autre côté. Rwanda est comme totalement anglophone, ça fait 20 ans. Rwanda tourna mon Congo na français, Rwanda est comme anglophone parce que si on tali ba pays anglophone, on sentir baza ko évoluer autrement. Mais ba pays francophone ezalaka ba coup d'état, ba désordre, ba incompréhension politique, ba élection sous kaka na mbutu. Donc kaka biso. O tala ba pays anglophone quoi ba Zambie, un pays trop mais stabilité moko boye et ça na niveau d'institution ba Tanzanie wana ba Kenya ba Namibie ba Zimbabwe au sentir c'est autre chose mais kaka merde na ba pays français oh ezaki colonisé par le français alors batu na ba passe wa souffrance wana nyonso oyo ba dirigeant ba dictateur ango ba Bongo ba Mobutu ba Sassou ba Biya ba imposa peuple ba Yadema ba posa peuple souffrance wana ale tango batu ba okimango po ba ya ko senga susu azile pa na bino na France ale bino lisusu boya ko tibo komisa biso ko abneti ba umbu net ko considérer biso nire charge moko boye et pourtant bino batu bo rendre ba mboka na biso ezala modèle wana bo rendre ba dirigeant ba mboka na biso dépendant na bino bo komisi bango lokola biloko ba sale la kabino au détriment ya ba peuple na bango ba Mobutu ba somba ba villa ba somba ba château ba sala ba investissement ndenge na ndenge ba Bongo ba Sassou na ba France na ba Belgique partout ba somba biloko ya ndenge na ndenge oyo lelo kutu ba famille Mobutu ba récupéra même pas grand chose biloko mususu ekenda na ba nyongo donc ba complica bango existence et comment lelo banquête ba plainte de gauche à droite les biens mal acquis ba comment na bango ko botola bango ba donc ba utiliser bino ba famille Sassou na ba France wana combien de procès déjà c'est l'équipe sur le bien mal acquis ceci c'est là donc bango moko ba créer bino ba dictateur ba sucer bino ba bendi bino bo saeli bango ali na suka ba lâcher bino ba abandonner bino ba comme suko boto la bino biloko bango bo sombaki ba avion bo sombaki ba château bo sombaki donc bozana liloba moko te en tout cas maman papa to barre penza route na ba genre ya ba idée ya boye. Nationalisme, oui. Nationalisme, o eza positive, o eza ko sangisa bato. Pour France, eza multiculturel, multiracial. Babi coloniaux se vivent ensemble, pe na unité. Total la image équipe de France. Équipe de France, que ça soit o gagné qui coupe na 1998, na o gagné qui na 2018. Soko tali yango, on retrouve le européen, on retrouve ba africain, on retrouve ba américain. On retrouve bana o bauti nazi, on retrouve donc ba mikolo nyonso esangani, c'est tout
tout ça ezala oya 98 otali babikolo bana basangani, c'est tout ça qui fait la France, c'est tout ça qui fait la force de la France. Mais kokoma ko discriminer kotia batu mususu de côté, comme si baza na droite, comme si baza na place et qu'ils doivent se soumettre. Pour une on dirait alinga soumission moko boy, alingi soumission au étranger ba se soumettre et une partie à population est dominée likolo na bango. Alors nous disons non. France est multiculturelle, multiraciale, babi coloniaux se vivre ensemble. Disons non à Éric Zemmour.